Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bon, moto choqué c'est dans le bâtiment et aka ba président na biso. Non marché ba monter pour président sera libérer Nengai. Que ba sengi pour ba na après ko na respect ba politique on papa doit na posa lo lango ça la moi tableau moko. Sera ben nga kende. Na zo kende pour wana banjonjing eza maele nga ikoma ke déjà. Na kena zuma mbongo, na kena zuma mbongo. Est-ce que na roza nga mabelata na kikabo? Na roza nga mabelete? Ozomo nyuso to ne ba choqué dérangeant ngapi na makasi. Ko to ba ne eza cause ya ba président na bino to eza bino mo sokazaki mabeto eza likamonene. Biso mo côté ba président. Biso mo côté ba président. Ndi ba bomela bino. Ceux qui ba libérer biso à l'époque. Ah, na yebite beta mususu to na ba niveau te. Beta mususu pe na ta na mabele na quelque part na beta pe mo eloko na vanda. Na pe na mo eloko na déplacement, olingo déplacer bo côté na mo eloko no ke. Donc ata mo yengali za na rendez-vous zo obligé ko bimaka na sa mo. Bon président na bino moko parce que vous rappelez moi ya ke aza. To yo kaka ya kendaka azozo biloko bazolia bazo sepela. Ba publicité ko to okende ye moko me mabido te kinga kati nda o mema. Publicité ko to okende ye moko me mabido te kinga kati nda o mema. Kinga kati o mema yo. Vous vendez ça été? Ah papa. Yo so boti na tumwana na boti ata na million no ata million. Yo ko ndima yo za na via bio tiki mwana no million ata za na via passe. Plus moko yebi ke papa nga na kendaka a bénéfice ça. Sur même ba million no komi kombo la bango kena bango. Est-ce que faut mwana sengo papa et plus bo kendaka mema biso? Non? Yebi ke o bana na nga na bandi na bango na passe. Na mema bango ngai mutu na kopia bango te. Mama mutu kosunga bango. Ba kenda ta na sima mama ba bénéficier na musalo bango basala. O memi biso te. Hein? Biso na to kene pa mama te. To kaka batu ba kena tourner film na Dubai. Batu bo ba kenda ki Lubumbashi. Batu bo ba kenda ki Goma biso. Ata mukolo. Bon, ce que biso pe kuna babane ko libérer biso penate. Monisco la ba njonjing e ko bima. Ba producteur ba oya pena sengi yo okene. À l'époque tam so to salaka njonjing. Donc ko pe oza musika. Parce que biso ba ne ko étouffer biso. Donc ba mo na so to ba produit na bango moko to ko kene ko sala succès place musuté. To ba fouiller na bango ba olingo libérer biso te. Ma Denise à l'hôpital. Oui. Ba bengsi ba comédien. Ka bato ba matana kinga kati. Ka bango la ba zepa ma Denise. Ka bango nde ba kende ki ba zu ba carte. Ba tout mususu to zu ba carte te. Et comme ils sont na bureau to ke no tourner auto so ba carte. Est-ce que mutu lokwa nga ba nenga na sali ba na monda a. Fona so ba carte pour ya hôpital fo pona za na. Nga ko so ba carte te. Yo na bele ko eza ko somba na fanda nanga. Soki na beli na kata na dispensaire ko za na kwa na biso. So mbongo ata na zote lamba na tina latibo. Na taka ata na boka njoto na ko sa examen. So récité bimi. Na kata na pharmacie na se bango. Bo penga ta ba kisa nyingo na futa mna ta ndam ndam. Ngana ke no somba carte. Eza sens. Ba komi ko tekela biso ba carte. Ba carte on a habité no ko ikambo ya ba carte yango. Président na biso basomba. Président na biso basomba. Yem to teka ba carte. Nga yango na ba nga ko somba carte na tiko lo somba carte. Tu es pour lui qui dépasse. Donc après on a dit maramba na kena ko se débrouiller na Gambie. Ozo mo na ti bisko ba buka ki biso ba mesa ba zo tonga ba mesa nyoso na esenga mbo. Fona luka na somba mesa option na bila somba mesa mais fongo ekiti fongo za konde. Mesa ba oteka mo 50 cm pour $200. Pour teka biloko ndenge na tandarana fona za na 2 mètres. Donc il logo 400 800. Ce que so na $800 na sombi mesa. Donc vivre ndé. Fongo na ya konde. Oh bango basana ba maison ba ni na ba na misala ngana zaka ko kei et pas ba Nigérien na zando sombi biloko ke na ngona gambelo tandio teki. Soko pona nini ngapete na ko ke na Dubai pe na sombi pe biloko na ye na ngona pe na maison. Et le roni eza ozanga. Ta extra ou bien bango na ebité so ba travailler ndeni na ebité. Et puis o kaka yenda kutana na moto. O ya kopira bien na beda chu. Yem tapeke moto ko yem da. Bon so biso ba twana ba beda chu ba mona biso te. Donc le roi de Roma Mikolo moi a contact na biso ezate. Penzanga zaki pena mobulo mo mbalike. Donc nga pena pona ngana zaki nde yo vandi bono mono ndeka to ndemo. Na bano linga pa mbalike. Donc na lingi mibali na retard. Na retard penza. Donc on permettre ngana lo banga so ba diversion na 22 ans. OK. Oui, na ebi mibali no kiti. À 22 ans. Donc na 22 ans na baka donc mutongo to ndira brutalisaka nga kanganga munoko talaka ba otu ko salo makambo ye na ndako. Kolo bomba ngamo na bota courage na ebisi grand frère na. Deko moi si pe ya mobali. Posanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli ko batela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un
Alimentation GLB. Les amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un déquilé. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, poani, kuluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, suka mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Katine. Voilà, bonjour, bonsoir la Nabisoya Congo, les Iva TV, Valandia Kevin et Panda Lekechu, autrement dit le jeune producteur Mopandi Sango ya solo, surtout maman batala la émission Nabiso Kati au Balingaka, émission Mbelabino artiste minene ya Kati ya Mboka Nabiso Congo, pardon le monde entier Bolandaka Congo les Iva TV parce que Congo les Iva TV tolingaka bino mingi, vous aurez toujours fidèle Nabiso ba maman et ba maman diaspora parce que ngaza maman, ngaza mwana ba diaspora, mwana ba maman, mwana ba papa mingi mingi wande balingaka émission nanga balingaka musala na salaka yango ete na senga bino toujours merci yango ete na senga bino toujours lomonia boko toujours ko partager émission na biso Kati na lakaki bino na kolukila bino ba artiste oya minene oyo bosepelaka na bango na bane oyo eleki bamona na kasute bayoka na kasute zo leke chulukila biso sala vraiment démarche wana ya koluka batu oyo ya kala oyo babunga zo apto yeba bango te ba masolo na bango bakenda api. On a pesi merci vraiment na kweza moi de la fin na pesi maman Nathalie Fikipo na pesi mbote na bosanité ya Gisèle Tati na pesi mbote balobi ba tout bolinga Kevin et Panda Lekechu vena ngai Willy Musheni na pesi mbote partout bolinga nganga pe linga bino trop papa Paul Fikipo motema maman Nathalie Fikipo babi bozala toujours à bozala wana bozala toujours to linga na nde ezalaka leo nazana ye première fois zaki nazaka na no fan na ye bibo mwana linga ba théâtre na bango trop parce que na grand-mère na ngao molimo ne pe manakinya siska avec kolinga plus ba théâtre le prince tirer o ba sepe sa biso na ba TV na biso o pe biso zaki bana bilikie bilenge to ko landa bango to ko tala ba malolango ba poso ba papa lokuli ba tebele yango te na vu moko ya groupe duré o to ko sola na kati ya émission na biso kati ya Congo les Iva TV o elandamaka partout dans le monde entier. Bonjour maman Lolango. Ah bonjour papa Lekechu. Ça va? Qui m'est par la grâce. Par la grâce de Dieu. Sans Zambé, mon boulot, biso, tout ça toujours émission na biso, na bon Zambé, na batu balanda, surtout ba maman, le cause moi de la femme, na rolinga, est-ce que maman Lolango est bien Zambé? Ma casse. Oh, quand c'est là, on a biso émission, moi na prière, c'est ça va tout barota la biso. Bon, tout bon dé. Oui. Éternel Dieu te paie sur merci Nzambe Languya. Obateli biso ko banda butu mobimbola musi biso na tongwa lelo. Nzambe belé pe basala ki programme lokola biso bakuta na basala émission. Et komi pe balamuki te misu basali ba crise. Misu pe babeli ba na hôpital. Mais yo bateli le ketu banda programme na biso to bongisaki. Obateli ngai moko te abeli moko te azu problème to kutani lisusu Nzambe to zangi to kopesa lokumo epai na yo kumba mana o Nzambe na kokamu ba question pe masolo nyonso to kosolola awa yo zala na biso elongo o inspiré biso pesa biso mayele sagesse ya koyeba koloba na tomboli kombo na yo kumbama na kombo tata ya mwana ya molimo mosantu amen. Amen. Nabi que prière c'est petit maman Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo na bosanité ya Gisèle Tati maman Versas na pêche au mbote.
Maman Lolango, Togo Sola, émission de Zakati, la plus ma solo, Tobé Taraka, Kanabi, qui est héros déjà, Tobé Bazoba, ah, les quelque chose, Wapi, va raisonner, les sous, va monio, les sous, message nous personne na bateau, Rolando, Siko, au Maso Toko Sola, les camions, le bandom Siko, na bateau, tout Rolando Siko. Bon, on a quand même ça, na ba maman, ba papa, ba oh, nyon, so, ba kanga Lolango. Donc, bota la émission Oyo. Ce que na poso monanga, il y a solo peno bana ko linganga Lolango. Lukaka chaîne ya le kechu oyo obanozanga komona ngate po yambala liboso te ya sukate chaque fois to banosa ne be mission bo manomona ngai. Voilà, merci Maman Lolango to betanan masolo betel so pelo li solo bato ba kotala biso te banano Maman Lolango azanani expliquer biso no kati na yo to zonga va muki na bo jeunesse na ki muki ya Lolango to yeba te bana kombo ba botelo ba parana maman azaka kombo ni to betel to no masolo te ba bisolo na yo. Ngai ba parents ba botanga na to ba bota biso 7 nga na za va dernière donc basi 4 mbali misato ouais nalandi mibali ndenge za wana ngai ba botinga na kombo ya badiambi basende ka Jili oui yana moni commentaire moi bien ya Jili to betana masolo ya Jili betela biso Jili za mwana ba botina commune ni pe via Jili c'était comment d'abord bon moi na Jili betana masolo ya Jili nan bon ngai ba botinga na commune na baro oui donc ba parents nga papa la ba uti mboka ba ena mama awa na Kishasa donc vie na bango nyonso ba lection kana bango donc ba déplacer te ti papa kufa bango ka barumbu biso nyonso ko bana lene na biso tinanga ba boti biso ka awa to koleli awa na botam na mama yemo na mwana sitas na kota wenza imbo wa to bana va na kananga na lupanga famille ka ndenge ya repas famille papa tant to longwa to komi na commerçant et pas oncle na lupanga pe ya famille kota bo mama elle prend à Bajilemba la bateau baby cité elle prend à Bajilemba la grand frère ngai tout nom bien Jili peut-être on a bon moi tous on va manquer histoire c'était comment la vie de Jili bo vivant ndenge parce que ba vie na ba vie na ba réalité automona na kati ya muki vie ya Jili na zaka non ndenge elenge ne muki na etia kokola peut-être réalité ya ba parents ba famille ba moment tout o elekila yo na bo jeunesse na yo nganet na ba parents papa ba non sa nonatra oui mama bane koteka na lotula wana teka ba fufu ya masangu na fufa poussière kokola to vandaki na biso bien talaka yaya pa bane ko sano na tra papa azola ki musala to vandaka na biso ati kokola nanga na tangi na tene de la gare école primaire nazo tanga le papa yo kufa ka nde kokoso ya aka na longwe bakotinga na Saint Paul de Fia na Kasai nde na kota ki wana na so tanga na ngai pe ba difficulté ka ndenge ezalaka so papa kufa bika famille ndenge yala ba famille papa ba ya donc ba botola eloko nyonso na chaussette papa ba ne ko la te toboka bazwa na tonga soko mama tellement ba ne ko banga ebi famille papa ndenge ba yala abi totika bango bazonga na protéger bino soki to sali ki teti to boyi bazwa biloko bobando landana loko nguba bosila na posa biloko te me bino batu na mona ka bino ba na ngai ba famille papa ba botola biloko nyonso kanta na lupango mo papa sombaka na monga fula ba to ba yebisa bango te loko te donc pour moi ke ba ndoki baza soki ndenge ni ba yebaka ke papa somba lupango ba ese mamo bimiso biloko nyonso na loko mo bimisite atune loko ni opa mobali na sombaka lupango na commune bo mama linga me ko wangana mwana biso belate mwana biso suka abelate alala pongi akenda na sapongi mwana ganga ka akenda mama moni moyente azubu kwa lupango apie bango donc bazo eloko nyonso donc vie nyonso to lekisa on fouté na souffrance to fouté na Louva 5 et pas famille aka donc papa wana azwa kabiso lokola bana na ye azwa mama lokola leki na ye batu nyonso bafutaka cher makiti na mama ndako et comment na pointi papa lupango ofutela nga classe donc so ba bengani nga na zongi ya futela nga classe ngo ke na tongo ayebiso ko déranger mama bino to ya ko tsombo pana aopianga mbongo bon tema na landaki pe ba mi bene ba donc kola donc matata moko boloko mobali nazali pe na ba camarade ya basité nga no vivre mingi na ba mbali to beta bale na ba mbali na Saint Paul na kota judo na osa judo et mon oye ko la bourse de ba nganga mama ba mi bale so na déforma ko na comme le roi mwana mbali grand sœur abi boyeto sa mwasi
moi s'il faut zonga na nzela basi oui koloba na ape mutu fa yoka na yeko changer na komi ko éviter moi ba sport mususu na komo zonga mutu na yeko kota na Saint Paul na komo samba na Saint Paul na catholique na koti ya Noirite talaka cadre mande ba cadre batu ba ozonga so pena na nzela to tenga maki fo ba zongiso na koti ya Noirite na komi ya Noirite na Saint Paul wana na saliki ya Noirite na ngawana na komi pe ko yemba ndeka ba difficulté ngoya na omona makambo ze marché te ese simba te souffrance ezaka non omona bien na catholique et simba te na changer na ndena ya kolongwa na ekota na ministère amène pas pasteur Mutombo na komo prier na ngakuna comme évangile na zo na koti na équipe évangélisation to que nous c'est l'évangile na banzela na omona moi ça va penza donc zai pena na 100 ans moko na ndako na lala ka mutie mingi na lala na église donc ce pe na kola ki na vie de prière te tant musu pe mbena sate tant musu ndeto vaino pe bono yebanga te po diable amona que toi la mutu voilà donc toze belé mais mo façon ba venir ko combattre ngana yebite façon ba venir combattre ngana yebite na vanda ka kona to ko sala théâtre moto salaka ya binzambe nzambe ngai nazaki chel na boulevard na séduire pasteur ezaki ngalfa na penguisi tant on a penguisi ba diacre tellement babane ko lande et puis avant na kena ba no sa théâtre na senga permission pas pasteur Mutombo na côté le ben na biro na pasteur na ba no sa théâtre na mo ne loko sa na vite na côté na rata monde wana na sala abi est-ce que na musala nzambe na nege simba ba ba théâtre ba ba ndumba ba ka mobulunga bite ngana yebi nzambe soki pe na tengami ndenge na yaka pe pembe no okoyeba tika ngana na mekana ko sa na vision oyo mutema na ngelingi à permettre ngabi ça va kende mais aussi mbaki cité ko ke no lula biloko ba tuta teika ndenge parate ya moi ne peut pas estar alinga makasi même chaque fin du mois kabelanga ba mbongo donc pour epeso kaka loyengete na komo sambela wana temba na saki succès na binzambi wana na penguisi pasteur longalfa ka pengui akiminanga ko vanda na flat na mo fleury bazwaka biso na piscine moko wana mabanjo taki mwasi na ndako na komo vanda wana diacre na biso moko papa Bifalo amoni filme wana abengi ba diacre musabe bomoni filme mwana na sali taninge cartonné ana betension mabe c'est kalinga séduire nani pasteur donc photo longolé pembe na pasteur loko akota na bureau pasteur pamba yé lisusu awate dimanche moko boye na tsokoli pe na date na église na koma na église na moni na okota do ba se ba protocole abenga o Sœur Julie ko kende kuna te ba diacre ba obenga na bureau na kena bureau diacre atanga kuna mtu ata bio vanda na zela na mona kena fula batako benga ba diacre bae oyo ndengo zawana kokota église te zonga ndako ezai pe bandela ne janvier ngabe na ko zonga ndako po ba nini on est limité na kuna on est na 7e mairie ouais po biso to banda to za na 1 2 3 ti to ke funa na ndeto ke 7e ngana zaka ozonga ndako na zonga ndako na salini ozonga ndako yo utu ko pengusa pas nani ngalfa kuna zaki pasteur déjà iloko no la kisi ça déjà caractère no mona no zaki hypocrite ba ne ko bombana ndenge za wana okoya ko séduire pasteur Mutombo kokota so église te mais wana eza théâtre eza rôle ba pesa ngai est-ce que ce rôle wonga na sali théâtre na bo moto na ngabo na fanda ko na pasteur mbula na mbula aloba na ngata lika moko te so na ko séduire yena ndene oyo zaki toko makasi pona ba no ko la kitoko ba poil ba nini oyo kitoko makasi oyo ko séduire yo mata ko tsoma pasteur ko ta filme wana et makanisi na epe yo ko mepa na ko côté église te vraiment déranger nga na lela lokwa mutu ba esinga ke mama no akufa na bandi ko la église bima na ko mate ba bendinga lokola mbwa batindikanga zonde ti ba osama ka mwana pasteur ayebi na bon lokwa na ozonga ka César bandela ne na yaki na prémisse na ngande to pesa chaque année prémisse na ngako ko zongo te zonga na ngako so na ko zonga na ngaka ko muto masumu bien problème na tourner na zonga ndako vraiment déranger nga na yako lukwanga alfa ngabi yo muto pesa nga rôle wana tala ba problème o lukelinga so na église ba bengani ngai ba bina ko na kota sur église tabi oh makambo solo toke pa lokuli biso na inde tina baraka pa lokuli yo moko yebisa na bani ko zanga chef tala na comme église ba bengani nga ba lobi na ngana zonga kwa ngana na séduire ngalfa na kimisi ndako na penguisiye alongwe pasteur akwei na kokeno sala ngope na ndenga bomoto ba monga alfa repie kanda bino ngana otika ta yebana kina ba journaliste mo ba no ko ma journal ya kakebule
abengi bango baye babani ko intervenir na oloba ba okuma ba oloba ba okuma et wana journal les ana succès et puis mana ba journal mutombo so nango yoka kango sombaka journal atangi abiyebise ye paki asombi babani ko luksangati donc wa ebenda kwa yetina ndako makamni yo sali ngabi nabani ko expliquer nga papa diacre tel ba benga kinga et puis diacre ndo nova ne ba avenir moko akoka lukanga ta na ndako maboyi ko lukanga na ndako ouais papa bangaza ka chauffeur ya sapa bana ko mema mutuka allez abengi ngai na tsolo na pasteur abi non yo falo lukanga na biro ngam luko na biro na kota wapi ba boyi nga na kota allez njo ande ti ba sai makambo na pasteur ayeba ta abengi ba diacre bino bo sai likamwa ko l'église sambo yebisanga boyebisi avanda lokola zaki na ba activité bolinga bo punir ye na ba activité na ye botiki ya église bo suspendre na ba activité vanda na yeba ki nzambe na mona ki na zonga susima na pengwa bien te na komo ke na na bete série papa zana ne kitambala na motu na ondima paso na komi na kangi kitambala na ti jeep na mulai na bombi nzoto na ngapo kuna betel bo na kala ba na okota te na koti na komo sambela kuna na lingi na pa engagement te na kenda ba komba na sambela na ngai ti lelo tande na longwa pina betel na koma ne kismo quelque part. Voilà, merci moi document noki na lisolango esali pe ka benabi ba tumsu ba ka ba reconnaître ba yeba ka série wana to la ngotanga ndingisa vraiment ba journaux na ndingisa vraiment makam na série wana na film binzambi o esala vraiment succès sala ka ampleur makasi toujours moi muki lo ngotango ko sala vie wana na yo o ko vivre o ko sala ba théâtre na yo ikamba théâtre mo ka théâtre kana ndenge nini. Bon, likamba théâtre Ngalfar azaki camarade ya grande sœur nanga ya Rose deuxième na biso babane ko yemba na Saint-Paul na bilenga mwina tangu ba kuta na kayebisa bi ayebisi grande sœur abi yo penza na ko sala théâtre de simbe ndengo sala kana banjunju na ba rôle et pesa bi nga ko sala théâtre na kokate na leki na biso na ndako ye musane aseki saka biso na ndako so dovanda to za na kanda foseka asalela biso ba jeku na ko seka abi nani abi ka se oya noiriti wana Gilite abi ngam na mona ke ni bonga mona ke makamlo mobali abi ko landa makamaki mobali na te asekisa ndenga alfaka ko luka na ndako abi to yoka ninga na lokuli to sale mo eloko na biso moko na moni to zwa bato nde to ando zaka ngana ye na lingi yo oya to travailler bon na boya ki pete na ndima na ngamba monga be lokwa na saka na ngape loko te tokeli nganga alfa pena ya ko singa na ndako na maboko mama biso mama ebise bo kende bino ba biloko na bino bo simba ka bakisi ko meka ko sacrifier mwana ngata bite biso esa ya kisi te wa sa leki na ngai soki kisi ngana ko simba kisi na ngana ndenge na nga lokule ko simba na ndenge na ye akozate mama be moni famille tata na bango so asimbi ka kisi na ko yeba awbela liboma bango ba simba ka kisi te même kundako nganga bakota ka te donc beau batela ye kende na ye nande to comment que ne répétition donc moi si elle bosso bazon na prince Liringa ngane na yambi batu nyonso wana na bana mibali na bana basi. C'était comment et lo yeba kité au sala da théâtre ngo avant ko tezaki na ndenge ni donc ezaka ka mone loko soki eza ya yo nzamba tsa na tangela ngo na inate na zola ngo certificat na zola ngo diplôme te mais ezaka makila loko mso ya récent donc ezaka loko ezaka kata nzoto na ngai donc d'abord tamaka na art na ngai ezaki scopo ekokisa mesala pona ça na théâtre te mais mukolo na tournaka ezelekela bango babi ozota la caméra te osana ba pause on dirait comme si mutu moko sala loko ata ndenge ya na classe au ça la théâtre na sala te ata na église o que na jouer biloko mo bo église na sala donc ngai na bimeli ka carrière na prince na prince terre wana zaki ba nini suzo banda théâtre na prince terre na bandi théâtre na mwana mukie donc année 2021 na ko 31 donc na banda on a 2090 ou 91 OK ba félicitations donc na legisi tant nanga nyoso na mondo OK na monde vous avez montré liboso qui na prince terre na kati ya lokolina ngalofa c'était comment Gilles ba série wana peut-être au sala ba théâtre engagement mozaki na ngote quelque part to na relation mo o ekozaki te ke au sala pe théâtre to ba mwani okutana na moment amoureuse yo to en couple c'était zalaki bon na moment na penzanga zaki pena mobulo mo mbali te donc nga pena pona ngana zaki nde yo vandi bono mono ndeka to ndemba na bano linga pa mbali te donc na lingi mibali na retard penza donc ba permettre ngana lo banga so ba diversion na 22 ans OK oui na ebi mbali no kite donc na 22 ans na baka donc mutongo to ndira brutalisaka nga kanga monoko talaka ba otu ko salo makambo ye na ndako olo bomba nga moko na bota courage
nayebisi grand frère nanga nabi ya Chims tala nga na banoke na ngoma koluka camarade na ngai tete tala nani bienvenue oyo asaka na SNL akangi nga na makasi abengi nga na ndako oyaka na yebiso makambo akosi nga na ndako na akangi nga monoko ta makambo asali nayebisa ya na nga tokenda ne inde ezaka ngwako donc mpo na mona kongo loko eloko moko extra nga moko nayebisa ya na nayebisa epuis nakoti na ndako na longo bilamba alakisi nde makili ebima nayebi mbali noki te makambo na nga na ntuka nayalaika aboye après on évolue na yo kutana pe peut-être na relation moko te tango siko na si na puta na pusani nde na yo kutana na za moto ti l'air succès comme ça na yo kutana na relation moko donc marché qui pété donc bata poto ko bika ndenge banoko sala o bi section ndenge saka oya benga ozo bate wapi malamu yo pe na kishasa bango kuna idongo ni na ila kuya malamu na ndenge na vanda nzamba yeko sala ngape grâce na yeko zombali abana pe ko dukoloba tenga pe na banoko ka ko tondeka pe de pa banoko lo bate nyenye nzamba yo donc ngani utupa koma ko lobisa mo mbala parce que nyenye badana ko lobate donc so koma makelele pona ngai azaka ko lobate nyenye ngana ko nza pede muntu to pede donc il faut tout mabanjo to saka boy na poso wana tena mo mbala mo lingi ngai asa changer na kambe pete tu ko lobani ko mo sanzo bata za pede oni na ba pede pe balinga ba tokeli lobi na tango to kumba ina bango pe la ba ke ba o solo même so quelque part là ba zongi babi vous avez raison mais quand on s'enquête on a pédé donc vraiment les ara nzambe ayebaka donc nzamba bongise kaka na ba parcours na ngai yenda kozala vie na ngai c'est comment to vanda na ye ayo sala geste na ndabo na komi na retro ka ndenge ya la kele ba no tiko ayo sala geste ndenge ya la nde to vanda yo to bota mwana mo rit na 17 ans. Vous êtes toujours ensemble? Na papa. Pourquoi vous papa mbote? La pesi les cap mbote belé ba mbote. Voilà, tout ça na maman Julie, autorité toujours ma solo na ye. Si ko na kati ya play ya Prince de Rire, kumbolo la mango ya kana ndenge nini? Bon, biso na Prince de Rire et elle est sur côté sika. Mutano baptisé ba na kombo za ki lokuli. Lokuli mutapesa nga kombo ala na koti na jouer na film El Bosso na kombo Julie. Deuxième film nga mais président openga kombo ti mukoloni. Abinga mona ebi mbola opia kombo. Abi moni film atu na offre na ngotina ba kombo na pesa. Nene yeko vanda mngona yeka répétition le psi lo ngalfa abi banda le loto benga ke lolango kombo ne lolango. Abo pianga lolango ndeni lolango za bato balingaka bolingo mingi. Abita kombo no lolango. Abatisanga na kombo lolango na ndenge tikali tili. Et ça là qui on est retombé za ina na kombo. Donc kombo wana mukolo ali boso ebuja bandeko na ngai babenga lolango so ba misusu tant ba ki kombo lolango wana ba okanto ndire lolango wana naza mobulu on dirait le langwana lingaka nzoto mingi on dirait la lingaka mibali mingi nzonde yaka kombo kaka ba pesika e coïncider. Lolango oyo za la succès film ni ebimisa lolango na niveau akini a oyo pesa ko en plaire o batu nyonso mone so lekina nzela ba ko lula yo ba ko sepela na ki nze film nene ezaki film oya to saka na lokuli ya lo ya bingai lokwa kombo na ngai lokuli yo lolango na pelo bengo ka lo ngai lo bolingo na biso eza na mai ya to lolo ila kisi to lambi fufu donc ba biloko moko bon film to salaka na zo sukola e makolo na sukole makolo na maya moto na citron na zo lengele après moment tanga komi na mbongo ebele na yeko yibe mbongo na kimi na kimi na kena nga voyage na kena mobali mususu na voyage na mobali mususu na sundolier lokuli abeli liboma bangenozo même tina zando abeli peza liboma donc ndenga lataka rôle wana nanga moko lekela na ndimaka to donc so ba bi mutu liboma ndima pe liboma ondima teke mutu normal mutu asa alati biloko na poko mabo koma ayembela ngutu nzembo moko bo atanga kala na liboma na yazo yemba lolango lolango donc ayemba nzembo kana zo lela penza donc yango nde fula kanga na façon moko na yebite même na famille nga bandima ta biyo ya pamba to kotikisi donc ezali ata na ke classe ata na za église donc so na keka ocho offrande batu batemi bazotala soko bimi église esili na komema fulu batu bakompagner nga tina ndako
na bato ya veni bamonaka nga nayebi te donc ata nake matanga nakotambola na fula bato fo babenga la police ezalana mpo na sécurité donc yango nde fulaka nga eningisaka mbala moko mpe na bima sikoyo ekomaki soki moto akoti na prince de risque donc mpo obima batio yo ngai lokuli totio na katikati to akadre tofuli yo mbala donc so ojoue pembeni na nga na lokuli mbala mo tofuli yo bima na siri wana mama lolango ntango basali makambo wana bagroupe ni oyo vraiment bozosalaka obi te groupe ozobetisa biso groupe oyo te moto mpe aa na six ezalaki na bamama nini bato bafini baseri wana wana ezalaki sans souci mpe bazalaki na top groupe évangéliste bazalaki mpe na top baigeti wana bazalaki na groupe salongo wana seri na biso ya baprince lire nde batroupe ebotami ebelebele yala ete batroupe ne yalaka groupe salongo ya sans souci na évangéliste nde yango ezalaki nanu mpenza na succès tozoke l'évangéliste okote ebimisima prince lire mais tobandi okokei na bango mpenza boye parce que ezalaki mpe na baretombé malonga baseri bozozo basection wana bapossibilité mpe babozwi mpe ezalaki toyebi te succès ozalaki kaka ya ndenge explike biso na bon faut kolobaka vérité succès ezalaki te ke non osala succès pamba seri wana biso ozalaki mingi na baproducteur nani Placide azalaki producteur na biso na Manu Lufaka bango nde bazalaki producteur so producteur nga nayaka travailleur asigné contrat na ye na lokuli na Ngalfa makambo bayokani kuna eyebika bango ngai nayebika so na sisi bafuti nga caché na ngai so nga mpe nazalaki mwana moke mpo na nga wana so bapenga 250 omonango ebele so mpe na zwi yango bumwana nyonso na mpenga na maboko ya grande sere na biso ya liboso yaya mbongo bafuti biso akosombela elamba mwa lipapa wana nazali na nga na mwana te asombi mwa baprovision atie na ndako eke etikala bango mo bayebinde banosana moko batindeli yo kodi encore bapareil na lishasa sikoyo kanti erenie batindelanga pareil euti poto eye namona yango lokola batindeli ngai eloko moko extra nasimbi appareil donc mpo na ngai naomona kaka ngai ntana nga c'est ça les lopes aux évolué na bien bon ça déjà 31 ans na monde art ba difficulté ni okutana on a to ba combat ni vraiment est arrivé là dans kata monde art bon ba combat net ngai na kolobaka na sali carrière et bongo ape osali succès bongo na tana yo ozata ne lembo moko bobi bon succès na salaka na époque souvenir na ngango c'est ça ngande suko na sali succès na ningisi batu babenga bamikonzi baoya po baluka bata mwana moke lolango soka ya ta lolango nde mwana moke bonga kantie mokolo ozomona donc natikali nanga na ta na souvenir eloko moko ata brouette ata rato ya kobendela ata ba matiti boy natikali na souvenir moko mais lokwa na kufite na zanvi tant musu moment na ntambe ye moko ayebi ata te pona na kufite boy ko okaza zalaki te bomwana kambe salaki yo bongo po succès pe ozaki ovoliaki kaka donc conseil c'est inde ilikamango ekitaki déjà to ndengene bon siko biso pe kuna babane ko libérer biso penate moni siko la ba njonjinga eko bima ba producteur ba oya pena sengi yo okene à l'époque tam so to salaka njonjinga donc ko pe oza musika siko biso babane ko étouffer biso donc ba mona so to ba produit na bango moko to ko kene ko sala succès place musuté to ba fouiller na bango ba olingo libérer biso te tant ba yele eko yela biso na mutu sukoyo ozo mwa otombuka so ba bengi po kende monde ngo ya banjonjinga eko sala mwa kokita bomondi bato mosusu oyo babima baza kosala mosala na nsima na bino lo baza basiksi baza baderangera bino mpe ça arrive osotali anga lolango oyo ederangera makasi so natali motu songolonga ye moto abandi monde ara lobi ya nsima na ngai akomi na lupango otali oyo akomi na mutuka donc oleki mpena bayeso lupango oyo ya moto intel nga mpena mna ningisaka succès mpena kishasa mpenza boye naza ata na mabele ata na bibwa te mais moto oyo aningisi na ye ata mabele te me bayebi ye kaka mais atelemisi mwa premier niveau na ye moko boye aza na mwa eloko ne ya transport yo okende otema mpena owela mpe transport bona fo pa elamba ekangami na mutuka elamba mpe ekatani mwa ozonga ndako ya te obimika bongo na elamba okatana ederangeaka ngai koda omonaka boye siko toko bani eza cause ya baprésident na bino to eza bino mobosoka azalaki mabe to eza likambo nene biso moko te baprésident nde babomela bino soki balibéraka biso à l'époque nayebi te mbeta mosusu toya na baniveau te mbeta mosusu mpe nata na mabele nanga quelque part nabeta mpe mwa eloko nanga na vanda naa mpe na mwa eloko nanga déplacement olingo déplace bokoti na mwa eloko nokei
donc ata moye ngale oza na rendez-vous ozo oblige akobimaka na sa moye ata opakoli mafuta bien yebisanga teinture ezala bien ndeni po oza aire nyonso na sa moye afamille ya liso epo oluki te passe donc apart nati makambo art nakende nakosedibuye na gambela ozomona nati sikoyo babukaki biso bamesa bazotonga bamesa nyonso ane esenga mbo fo naluka nasomba mesa so na bino somba mesa mais fongo ekiti fongo eza akonde mesa baoteka mwa 50 cm $200 po teka biloko ndenge natandaka wana fo nazala na 2 mètres donc iloko ya 400 800 sikoyo so nazwi $800 nasombi mesa donc vivre ndeni fongo na wana yango ya combien donc passe nati mikolo na sali soki un mois na okende nga oteka te po difficulté na koloteka ndenge nini babuki bino bozobima te bokono teka te kaka mwa mokene ozobende ozosala mwa makambo passe ozalaka na bango bangalfa botikala na ye boevolue na ye elikaka comment est ce que azalaka ta idée moko te bovanisa susu groupe to alemba na ye parce que ye azoévolue na ye tomonaka ye aza toujours asala banzonzi quelque part bazobenge baproduction bapublicité abengaka ta bino te bano ya ye bozalaka na ye tokesika boye tosali boye parce que toli ta moko tokendaka kinga kati epa mamanima mama olive je pense année coulée so année passée ezalaka baartiste ebele bagroupe ebele eyaka na bacomédien na bango parce que bagroupe tout emaka bacomédien est ce que vous avez parmi bato bazalaka mpe na kinga kati kinga kati kutu bandeya tika na seka eza na bloc moko basala ka bato moko wana banda kinga kati ebima bango nde bakendaka bango nde bazongaka bango nde babénéficiaka bango nde basepelaka biso tosepelaka te et pourtant mama aza mama na biso nyonso aboti biso nyonso koma yo mama oboti bana 10 7 basepelaka 3 baza na vie ya souffrance ntango yo osouffrir banoloba teke yo moto wana mama bino na mbongo ebele ndeni yo oza na vie ya pasi okoloba nini mama alingaka nga te ka biso na tokendaki nga kati te nayebi te kinga kati yango na kati eyaka vert o eyalaka bleu o eyaka multicolore obi yaka ndeni nayebi te non nakendaki nga kati te nayebi kuta ata bisi nini te bango bamatelaka soki bakutanelaka wapi nayebi ata te mais bakoya bakosenga mino bakombo pesa kombo koto kombo esimba te nakomisa ata na troupe na bango bakendaka oki okomisi kombo okoyoka kaka na moto wana okomisaki yakei yo tikali nanu tokendaki nga kati te nanu te bon président na bino moko parce que vous rappelez moi yakei aza toyokaka ye akendaka azozwa biloko bazolia bazosepela bapublicité kuta okende ye moko omema bino te kinga kati nda omema kinga kati akomema yo bovandisa ye te papa yo soko oboti neti mwana na oboti ata mignoni na ata mignon yo kondima yo ozala na vie bio otiki mwana no mignon aza na vie apasi place moko oyebi ke papa nga nakendaka bénéfice eza soki omema bamignon okomi kombola bango okenda bango est ce que faut mwana sengo papa e place bokendaka mema biso non yebi ke obana na nga na bandi na bango na passe na mema bango ngai mutu na kopia bango te mama mutu kosunga bango bakenda te na sima mama ba bénéficier na musalo bango basala omemi biso te biso na tokende pa mama te tokaka bato babakenda tourner film na Dubai bato babakendaki Lubumbashi bato babakendaki Goma biso ata mokolo siko peut-être na mama maman Olive peut-être akoki kozwa po occasion mpe na mama Denise opelelo azo aider baartiste comédien mini parce que mpe batala yo mpe baautorité ebele ya mboka bayoka basepela na likambo bamosusu balukaka mpe na badiaspora tout oyo balingaka basepela olongolo bamessage nini mpo lelo baretrouve yo lisusu bamona yo susu ekosenga nini. Merci papa Lekechu. Obitika na zonga na ata sima chance otangi ma Denise wana ma Denise asali l'hôpital babengisi ba comédien ka bato ba matana kinga kati ka bango na bazepa ma Denise ka bango nde bakendeki bazwi ba carte bato mususu tozwi ba carte te et comme so tokena bureau tokena otune otosomba carte est-ce que mutu lokwa nga banenga na sali ba na monda fona somba carte po ya hôpital fo pona zana nango nga ko somba carte te yo na belo ko eza ko somba na fanda nanga soki na beli na kata na dispensaire eza na kwa na biso so mbongo ata na jote lamba na tina latibo na taka ata na boka njoto na ko sasa examen so récité bimi na kata na pharmacie na sebango bo penga ata bakisa nyongo na bofuta na ata ndamu ngana ke no somba carte eza en sens ba komi ko tekela biso ba carte on a habité no ko ikambo ya ba carte yango président na biso basomba yo mto oteka ba carte nga yango na nga ko somba carte na otiko lo somba carte nga na otiko lo somba carte comme président bundela bino tata na temps ya ba carte sous président va le faire eloko te papa eloko te nga na opesa ka numéro ba mama ye moko abenga so biso to abana
Maman azaka camarade ya mwana mwasi. Net nga na ebi ke mama ape mama nanga. Ndenga boti bango aboti pe ngai. Chama kotika ngala souffrir. Tant mususu contact inde e yala kite. Numéro nanga ngo 090 59 24 762. 090 59 24 762. So bengi ozunga moko yango pe na sale ya na WhatsApp. Voilà, nabi ke batutu batelaka Congo Liziba TV balingaka émission na biso kati pe to promettre bino ba fan tout au septembre lolango o pe balingaka ba émission na biso promettre bino na mois d'avril na ba film auto retourner na Leke TV boko mona pe mama lolango na kati boko mona presque bango tout ba point inspiré na kati ba ko sangana bato ya lelo na ba groupe ya lelo na ba jeune na lelo ba bimi na kati a eko sala beso bien eko sala bien le to moni dikambo comme ya ba CD ya ba YouTube CD ko te sila lelo internet ezali. Est-ce que vous avez un joueur qui est bazali ou c'est vous avez un peu bazali? Bon, quand on a commis pas Jires A, on a mécaïque jouer tout ça qui moi, nzonzi moko to jouer qui na vie de loin, ça qui moi sa vie de. To jouer qui na vie de loin, na lianza, na ba mobiki si on a bazaki na kati. Gag. Oui, to ça qui moi ba gag. Ça qui ba gag monde tout ça qui na ba vie de loin, on a tout ça qui moi ça ba. Il est déjà gagné le moment qu'il a vite fait mais au le moment peut dire déranger kayo comme on a que baninga va évoluer ça la copie ma bé et déranger nga makasi pendant ba ki ba blog ba internet ata ba film pas benga nga ata un petit rien on est que sunga ngai tant musu moi mukena na ko chata saka loso na ndako na papa pa mona oui musala ngo na tika ka kendeza buzo ba ta na saka loso so lelo na saka loso we na bidon oil le bébé c'est papa na ke tournage jozo ngata 20h au Célic mais so ozo kendo zo maboko pa mboka na bona on dirait comme si le ozo no perd de temps madame goto vanda zo mo. Voilà, merci de vous abonner tout ya Congo Liziba tout la biso tobi que tout ça l'effort démarche on a pour promouvoir le bino susu ko tombola susu na bi que émission na biso etale mabat ba kota lango pe so nzamba sungo sali ba film na mois d'avril to ko hésiter te ko benga mama lolango pour participer na ba tournage yango parce que to linga na kaka les artistes bozala bien parce que qui monte ma belle qui makasi ça vraiment bien te na ba hypocrite baza makasi na ba jaloux baza makasi o bazo luka ba sili sabato ba lunga balanda ba jea bato vraiment eza pasi nzambe ne mo big nzambe ne mo konzi te bika ndenge ekosimba okota la caméra na biso et ça biso na monde artistique eza na choc nini oyo lelo mama lolango azwa malgré alimbisa malgré pe leka malgré mambebele eza na mutunito eloko nini oyo choka mama lolango na monde artistique oyo ya théâtre banda abali 31 ans de carrière lopango te eloko te nini te toyebi te mutu nini oyo ashoka mama lolango. Bon mutu ko choqué so na ko le bata mususu e aka ba président na biso non marché ba monter pour président sera libérer ka ngai que ba sengi pour ba na après ko na respect ba politique on papa on a posé le langue ça la moi tableau moko so ka ben nga kende na zo kende pour wana ba njonjinga za maele nga ikoma ke déjà na kena zuma mbongo na kena zuma mbongo est-ce que na rozanga mabelata na kikabo na rozanga mabelete ozomo nyuso to ne ya ba choqué déranger ngapi na makasi o leka bo ponga na tambolo mingi o leka bona kota pe moi ba association ngo ba phare ba mama missionnaire ba blongo ba théâtre nyuso na za na kati o kene mo moi eloko ya mutentel eloko ya mutentel atana lobby te mena kati mutentel o mo ba saka ndeni bazo biloko ka bango bazana kaka bango akendaki Dubai ya songi akepoto songi o leka la lac mo maison ya mutentel o bango bazana ba maison ba ni na bana misala ngana zaka ko kei et pas ba Nigérien na zando sombi biloko kena ngona gambelo tandio teki soko pona nini ngapete na ko kene Dubai pe na sombi pe biloko na yena ngona pe na maison et le roni eza ozanga ta extra ou bien bango na ebité so ba travailler ndeni na ebité et puis o kaka yenda kutana na moto o ya kopira bien na beda chu yem tapeke moto ko yem dasa bon so biso ba tona ba beda chu ba mona biso te donc le roi biso de roi mikolo mo aza contact na biso ezate bona bakai no tsaba fa bozara wana baninga pe be baza ba sala mama bo alukata ki bazongisa baninga na bango te parce que ça peut construire boza pe na kilo na ba lisangango kilo ya linango bazana kilo ba yebi que so kepe ba o respecter ba yebi ko intel ku so to kei pe no kuti bango pe no ba o respecter yo na tumuto ko atele makapenza exil o te ya lolo ya ko fanda so surtout ba kite to ndaki asala ngo 2 fois na réunion ya lolo ya ko fanda yo bino ba ikon ngana ko négliger te ya lolo vanda wa yebi ta yebi
fanda atelema mbala moko na réunion ti réunion esila mais komona bofanda mutu bosolola mais baokekinga kati loni ata lisolo koyeba to kaka bato bozali na bango bango wana kinga na kati ya fara on likambo bosola ka maladie muta na passe maladie te eza eloko association to sala ya ba mama donc so elelo yo kufeli to sali moi kankan to yoko tala oyo abeli pam to zo sunga na biso basi esili ezali eloko moto saki na caisse poto ke na kotala ka ba ufele to pesa ka ba ufele biloko to sungaka baninga na biso bakufa batika bana to ke na kotala ka bango na bambongo to sangisa nde basalela visa tombo wana bambongo to sangisa biso ba mama nde ya far nde to somba tombo ba basalela visa ils ont qui évolué bien far ils ont évolué nango bien malembe là na far na missionnaire ya ba femme ya ba artiste pe ka kuna muto ya leader za acoustique naza moi ba association bedo presque ba association tout naza la fondation to kanisa naza kuna naza muto social partout nazali tozo tsaka mutu partout so pesa message ni na bandeko déjà baza bayebi masolo lelo ya YouTube o bazo évoluer basala ka ba film en bébé ko singa ni na bandeko no ba artiste po na yo na kana yo peut-être bazo muso na scène peut-être ozo na scène ko lo banini bon nga na osenga kana bandeko na ngai na ba producteur tozali eza musala na nga to ana pe makasi soki oza na film comme histoire bon raisonnable so tenga pe na casting comment pe kombo na nga malo lango numéro yango wana na bengi obengi nga moi petit rien na bopesa ka biso beto wana ngo besoin to lia obenga na ko participer ba producteur bo benga ka biso mais bana na biso bobimi lobi le roi bo na ba chaîne na ba YouTube ya ba internet o komi histoire obengi pe ya lolo ka so to kutana ya lolo bonjour ya lolo boy benga nga pe na film na ko jouer naza ya na yo benga pe ngai tango bino bana boza na nga pe mama na ye na jouer pe rôle ki mama rôle nyonso ko penga na osala nga ta ko penga rôle na la ta jupe ya classe na uniforme na jouer moi na classe na ko jouer tango bino boza nga na za to simbe na loboko to kende liboso bo benga na ka bino na bino to bo benga ka pe biso pe bato akala pe to yaka to abandeko na bino to ça musale sika moko musapi moko esukola ke longite mais misapi so eze belebo o sukola nango elongi bien. Voilà, merci de vous abonner tout à Congo Liziba TV. Moi le mot de la fin, nous sommes dans 3 ou 4 personnes pour boire des dédicaces. Bon. On peut ça bambote na ngaka na tante Charlotte. Wana ba ya ba sunga ngata na oleka na ngai te. Na sali ba tembele ba mona nga na poto te mais azo raisonner au kaka. Chaque fin de l'année bo mona ya leka boy que nous na mona ta carton so so nous ta sac à los. Bambote na ngai pa tante Charlotte. Na mobile ne papel vis. Bambote na ngai belé pa Janine Ngambe. Bambote pa Godé Masala. Bambote na ngai pa ya Merveille Masala. Bambote pa kwa mise massive boloke boza pe belé na poto na kotanga nani na kotika nani ba ya yeka bandani na pe no bambote ba rita kan ya yoyo akan ya na ngai na pe bambote belé ni na kan na pe no bambote bino nyonso boze belé so kotangi otiki wa kosika bambote belé pa Charles et pas Alain Mukenzi na pe no bambote belé bambote bino nyonso Jilemba la bonne guérison bika na kombo na Yesu nzambo abikisa kabikisa yo na pe no bambote. Merci na bato oyo ba sepela biso na biki bato bezo kumela pe leka chulu kila biso na no papa ngalufa pe aleka na miso a expliquer cause ya makam oyo o Barcelo bazolela na pomata bino ke bakoleka to ça les fort wana ba la biso na bato basunga biso ba soutenir biso pe pour tout ça la production bo mona suba ngona scène parce que to gagnera pe belete mais visibilité wana ko mona na wana e bazo mona na zo fungola ba force belé ba za pe ke likambo le ile bato ba ya hotel melaye ma ola ngoko vanda bo likambo comédien ko yeba te bato ba ko yeba te toze belé to sungana et kozala bien merci na yo moment on a dit que jamba boso te pe asukate to koya to bi que toya vraiment zali que toya poto sola na yo nzambe déjà sali nzambe pa ko sungana ye to mwana mbala sima Jonathan Dario na sima caméra venanga valimba la na pesi mbote Gastino Mangala na pesi mbote bar 30 juin na Montréal na pesi mbote ici à Moulex Aigle Noir ya Uli Musheni na pesi mbote valimba la cargo na Tioki Sele mangaya basele na pesi omo de tout linga Kevin et Panda la Ketchu na pena linga bino et to monani mbala sima bisous bye. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois Zambé ya le poso okoma kina poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa loke seto pengando
Docteur Guilain le bourgeois azozongisa poso na o neti na film. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le bourgeois. J'ai ma taille et ma peau. Mon secret, c'est Guilain le bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le bourgeois. Ya boye basui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Osui wapi. C'était Guilain le bourgeois pour voir le poisson. Pauvre. Pour vivre parce que pour ils ont besoin. Ils ont des placements quoi. Pour faire une benda beauté. Olingi bendo benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment taille bien. Tibeleza Malunga. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Bethany, en face de la Roban à Massina sans fil. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Angola, plus 244 93 25 59 415. Cabinet cosmétologique Dr Guilain les Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.